L'homme pris d'envoie le mal de loin. Taulier Bango. WS Production, Willis Yonga. WS Production, Willis Yonga. Bon, bandeko bolingo, natif Anjili, Balanjili Bankoi, ADN, Association de la diaspora angéloise, partout à travers le monde, face Boza. Et la radio au monde, il va y avoir un passage, il va y avoir des canissons. Les canissons sont évidentés. La canissée, dans la mine, il y a un bâtiment, il y a un petit frère, moi, Nabino, Leki Nabino. Il y a un peu de bagène, masse à bagène, mais de cœur, bazana bango autour, loin des yeux, près du cœur, bazana bango. Tout le monde qui m'a dit à Maïké, moi Nanjili, il y a 41, Aya qui s'est présenté, bon voilà. Malheureusement, que ça a réunion Oyo, ils ont prévu pour tout Yamba Bato Nyonso, mais ils ont réunion au comité directeur. Pour présenter Bino Lelo, tout ce qui était prévu, comme la tête, le règlement d'ordre intérieur, le statut, surtout en général, selon le cachet, le logo, tellement que les équipes prévitées, ils allons nous prêter, et alors on n'a pas préparatif parce que vous avez la présidence Zate, mais vice-président Zali, chacun a un poste, un rôle. Bon. Tout ça peut avoir un dame, mais c'est cela qui ne va pas nous empêcher. Il y a un message partout, notamment pour nous sur place pour ça. Et maintenant, nous sommes présents. Nous sommes présents, tout ça actifs. Tout ça motivé à que les logos de la team Osika. Il y a un sac de mission, malgré tout dans les côtés, mais quotas, et mission, on a lobby qui n'a pas comprendre. Batunio surtout au bazar de l'association de Bangonde, Njili, Njili Bankoi, association de la diaspora angéloise. Ils ont une équipe nationale de Zalak. Équipe nationale, tu as dit que Batunio bazar de l'association de Bangonde quartier. Njili, il y a un France. Dans la quartier où il y a un Njili, dans la comprendre. Les ébélés, dans la B7, les ébélés, mais tout 5000 abino. Pour les autres, ça, les logos, tout ça, la pour la bisoté, tout ça, pour la famille. Tout ça, bolingo, et ma vieux, ma zakala, ma nakala. Biso, ma gêne, tout côté la carte idéologie, tout côté la makila, pour suivre la descendance, ça. Même bana la biso, musuku, tout, 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 bazari. Et au Peksa, mutu, morote, lobby, to lobby, wana kuna. Qui ont un problème, quand il n'y a pas cité, pourquoi pas Njili Banko, il va voter les mapes, on a biso wana, attaque, à place en haute, il fallait comme là, mais biso de commissaire. Et ça, Babylon, moi, on a tout ça. Donc, il y a ce qu'on a en tout cas, il y a prévu qu'il y ait les sous pour la deuxième fois, pour la balle Sabino, tout ce qui était préparé pour le fonctionnement, bonne marche, il y a. ADN, il y a Njili Banko, mais en tout cas, pour exemple, il y a ma commune, ma commune, parce qu'il fallait que vous ayez exemple, à travers le monde. Donc, ma commune à Bandan, ça, ma fête, ma journée événementielle, ma commune à Lemba, donc, je crois que si tu as une grande tête, donc, ma grande tête, balinga bazara mikila te bazara mitu bazara ko mitu à travers la commune mususu mais pourquoi pas la commune na bango bazara mitu te et loko e bandia wate pour babiso ba ay banina ya lo enge zate donc bazobeni sa mututu association nyonso so balobi Njili Banko, c'est-à-dire banana quartier 1 ti na quartier 13 donc banana quartier 1 ti na quartier 13 la gisi que so vos association na ndenga quartier bien na ndenga balabala. Venez vous adhérer ici. Ah, on est des alliés sous le sol à l'écambo, sous la l'écambo. Maman à l'écambo, maman Njili. Donc, si on a maman Njili, on a place au côté de l'exotique, à tous en Nantes, à tous en Moka, on a l'île là-dedans. À
bato za ba ko ta place mo ba ko na yo mo na njili donc oza concerné na likambo na mona ba maman musu ba lobi na groupe ba lobi que maman mo lobi na groupe en tout cas likambo yo ndenge za bozo concerné biso ba njilo na pesa na kanga ko maman te na pesa mo te place azali en tout cas FC ko vieux fondo likambo bien bozu boy boneni bozo lala ya on monte provoquer moi réunion européenne pour ça bato bo comprendre à travers le monde que tozo lala te bato bazo sala ba vie garder mon coulot bazo sala donc ba ya tu ba ya ba vie sabi ma voix bazo sala président chaque bazo sala donc bande ko na ngai ngaza kina mingi oloba te ona ngalo ba surtout biso ba jeune na bengisi bino oya ba deli na ba vie na biso ba kulutu ba ya na maloba okoloba kulutu munoko solo ata na maloba ya bwanya kulutu omona na njela ba tota na maleme mais oya mona yo na mona moti donc il nous faudrait que toya ko joa ma yelo ba mo sa ba vivre na ba moka o surtout en bon ya ba bisino ke makambo ya bandia wate vie fondo na vie garder ba bandia no parti ya mabele à partir ya mabele ba bénédiction mususu déjà o ancêtre na biso ya mabele ona banjili bandia njili ba pesi bango o bato bazo kamba njili lelo ba pesi bango ba ye awa poto sabana wato neti ngala poste na ngai na zo jouer poste na nga pa na kotika ya ngote fona bimisa motoki na poste na nga tozami balé ngai na vie na nga Jean grand frère si atula tozana yi o pa monique na poste na biso na ko bakama comité directeur et au vendre nango soki ko pesa po ama loi motezali a to ya osala ba moteke o nga sélection na linga ya ona ko sala te so ba bi non so ba bi oui donc c'est la majorité à comité directeur qui votera ba loi donc bande ko nanga na bengi bino no bana basi botala bana basi so ba lemba ndenge basala bana basi ba yaya ba grande sœur ba petite sœur ba master bana basi na hôtel na bino boya association na bino bo za na fier ba pesa bino valeur mo sa bo comprendre na ngote ba jeune oza saper tendance nyonso to doit accepter yango so ko za natif anjili yaka makamuna yo sala za yo metango za na kati ya famille comme bolimo na famille en tout cas il faut participer donc to bengi ba jeune nyonso ba association nyonso ndeto lobi ko yebi ke ezala équipe nationale mais bato basangani kuna bato ba vita imana mazembe eko sali léopard donc oza mama bonjour vient lobi bonjour oza mama donc bandeko to na mingi te ya koloba ngala pesi maloba pa bien fondo. Bonjour, Banjuloise. Nous avons des mingi à Rosala, mini émission on a communiqué une étape par étape pour ça. Dans la minute, nous dans les bons. Parce que Julois et Mogo, pour la richesse, il y a Rosala et sa commune en Julie à Zate. Mais nous avons en masse, chance de la population de masse pour nous avons la diaspora. Donc, ce qui est nous souvenir de côté de l'idéologie, la base d'une Chili au Congo. Il y a des gens qui surtout ma maman a péché une beauté mingi. Nous avons la pomité 24 heures sur 24 téléphones comme moto. Donc, vraiment, ma maman est prête pour ne pas compter tout le monde dans le Tumba. Vraiment, maman, félicitations. Ma papa paye félicitations parce que nous avons pour sa maman. Donc, programme Ezali Bouye. Normalement, tout le monde peut ce programme Lilo. Mais, ma campus nous en avons semaine prochaine, à partir de dimanche, tu vas avoir donné une so, de tu vas avoir Sabino, tu vas avoir Sabino par directive, de ma campus est collègue. Mais nous avons la réunion, rassemblement, les 7 premiers samedis à mois de mai. De rebalancer l'invitation à partir de l'année, nous avons un message au président, secrétaire, nous avons un porte-parole, vice-président, donc nous avons un domaine à expliquer la population gilloise. Donc, les 7 qui vous engagés, maman bena to sengi na bino ba mama ya njili. Bola de la mission na maman. Bola di bena ma puta. Vraiment tout tikana makambo ya ba mindele pembeni. Bola de so bena na ki mama. Mama no saroya, elle ki mama. Loka mindele, tout le monde va mingi na ba
nini ya banini wana eza symbole ya njili donc ba maman boyela ki maman ba papa boyela ki papa atoza jeune fille mpona kopesa kilo na likambo oyo mpona kopesa bokoko na likambo oyo bamama boyela biso ki mama bapapa boyela biso na ki papa mpona likambo oyo mpena vraiment bopesa biso confiance nzambe atie loboko na likambo oyo nzambe mpena atie loboko donc voilà bref on a zaki nango bozala patient eza lokola album donc toujours préparer album mokola album ekobimande wana mpena boyokaka son pas komisa album mbangu te mais d'ici là bokozwa badonne ya makambo nyonso na bandi na suki wana napesi maloba na vice-président ou bien na trésorier napesi maloba na vice-président ou bien trésorier azwa relève ya malobonga na tokoloba soki azanga ayoba vice-président. Bon, nakobanda kopesa mbote na banjilwa tout na banjiloise à travers le monde ndenge efondrona c'est le dino balobi continuer toujours pour sensibiliser bateau pour ya korejoindre biso po ezali tozoloba kaka banjilwa oyo baza na région parisienne te ou baza na France kate mais tozoloba na banjilwa oyo nyonso bakolanda biso à travers le monde po toza déjà na bacontact ebele si tosali moi pas makambo ebele se tomosala et puis comité evandi on va démarche tout tomosala ya bapapier banilise leki et puis yango ndenge tolobi ke dimanche prochain tokozala presque prêt et puis le 7 ndenge tozoprojete assemblée générale na biso na Montreuil tocommunique bino baadresse banini nayebi Angleterre si tobandi kozwa bacontact nayebi Prosper Kaba Dido baza déjà kuna baza tokosala bacellule kuna na Irlande toza na ndeko na biso kuna Jacques Mbala na Belgique toza na Bobé Bisweswe même na Italie Bamba azali Denis azali susu na Milan. Voilà, donc tous a presque partout. Na Suède peut tous ali, même les États-Unis. Alors tout autant na bakombo, bien surtout tout ça la vraie organisation pour tout les 7. Donc le comité provisoire c'est Vali. Bien sami ma voix nga yende mukazo ko simba biso na secrétaire général, na secrétariat général. Tous na président Guy Chaplin, Ngaza vice-président. Trésorier Nabiso Fani, Ndombasi, comme ça au compte Sayo, porte-parole Nabiso c'est Gino Fondao, Vieux Fondro, il y a fondateur et puis porte-parole Nabiso. Parce que nous sommes dans le comité, nous avons région et puis il y a ces amants moulaï, tout le temps nous sommes bien le 7. Donc, en bref, nous avons Soukiwana et puis nous allons continuer prochainement. Vraiment, nali ko signaler événement moko papa azamo na Julie papa azamo na Julie atungisa mingi mpona kobenganga mpona kozwa ngai nazopesa promesse même aza na handicap mais aza na bondima beaucoup de image de papa sur lui vraiment ezali oyo eza basigne ke nzambe azokota makambo oyo papa aselenga ndenge osakana te aselenga so nakosi azotémoigner donc na banda kozwa parole asalinga bamenase ebele na telefone abibi ndenge likambo ezosalama ye azoyoka kaka azokota te alors touti kozwa ye na ndako na ye yango wana ye moko azali asoza makambo akoloba après soki tosisi bamakambo tokozongisa epai so papa aza likambo so akoloba. Bon, naza penza na mingi ya koloba te mais nazali quand même content na ndenge likanisi bozwi ya kosangisa bandeko nyonso twawa nasepeli makasi mais la prochainement nde peut-être nakoloba makambo mosusu mais lelo nasuki wana merci.
Kombo na ngai Mbia Pompon. C'est tout. Quartier Neuf. Numéro. Ok. Bien. Voilà, quartier de Bamou, bon, on a numéro sur le beaucoup de pour bien qu'il tout ça m'a pour un numéro pour un contact net il y a beaucoup de gens qui ont fondro ou bien au numéro il y a Sami Mabouanga ngai numéro ngai il y a ces inopé numéro ngai c'est 06 41 58 73 22 Gade Mukulu. Donc voilà. Bon. Numéro d'Angaï. Numéro d'Angaï, il a dit 0033 6 41 58 73 22. Bombo Gade Mukulu. Nous allons résident en France, à Paris. Voilà. Bon, numéro d'Angaï, Combo. Boyibi. Fondro. Numéro est 07 58 78 19 87. Fondro. 07 58 78 19 87. Maintenant, on sait que la maman, si vous avez un combo, il faut la base. On a terreur aussi. Maman, si vous avez un combo, il faut la base. Maintenant, mieux sous bénin, mieux sous bibi, on a besoin d'aspirine. Voilà. Donc, fondre. On a besoin de mieux sous bibi, souffrir. Voilà. Merci. Bon, Bandeko. Nakanji boyoki bakulo tunde balobi bomoni ndeko na biso Pompon ya quartier neuf a se déplacer à Yeti place les Cambo ezali boba quelle gravité ya souci ya les Cambo ezola tabato pour la toke na musika ezosenga boye pour bato bazwa ba idée boye baza ba ventirité bato bazwa ba idée boye baza bazoba te c'est pas dire que baza ba occupation mosusu pour ba ko s'hazarder kaka pour binoboya tout ça ma blague c'est-à-dire les amakambo ya sérieux donc biso ba jeune nga hôtel na kota ba jeune kota ba vieux na ngai ne baza je suis sûr tous les vieux ya njili ya natif njili baza kavuna na mona ba ngala ko na kotoa na ba vieux to na bande ko belé ba modimpe ba yali ba nokolando michuri to so benga binoboya ba vieux so ba aide sungu obenga no ba ya ben to so denga binoboya Moro Michoko banani ba papi ja Colombo ba vieux na José Wanduka to so benga binoboya tabolo ba biso bananjini bona boya fo boya bande ba grand frère so nanga mo Belgique ba mission mudimu ba Richard Luemba Guy Luemba ozalia ozwa mbongo omono zo ke salisa ko to batomona ngo mais yakana nati papa na bino azaki exemplaire ya njini pourquoi pas bino na ndi ko za exemplaire ezo senga bino to boya to bino ba Esther Lidiwai ba Madongo Zulu ta ba to Suède ba to Irlande ba to Chamutu bino boza wapi ba ser na biso ba ser na biso ba Régine Lucilu Mampuka quartier de boza wapi ba vie baza belé to sisa ba kombo ba to so awate ba vie na biso ba de Gaulle pe bazali ali da Simba bino tu ba vie nani boza belé moi autant les années de boya ndenge njile zalaka pardon ya ndenge njile za ndenge ba commune mususu zalaka ba bandal ba lemba ba ne ba sala moi ba journée culturelle là ba qu'est-ce qui vous manque pour ça vieux Sami Mabouanga na ba vieux mususu ba sala recensement awa kaka sauf que awa na Île-de-France tous à 100 000 Njilois ça vous dit rien. Est-ce que biso bako seka pena biso bako seka biso te to ko zo les caméras les caméras gravité les caméras to za ko na tina te to sala ngo
tosala ngo soki te ezaka vie fondolier moko bien vie garder bien vie sami avant bon vie na biso vie nobasi to ngai union fait la force yango lelo ba vie ba ye na ngo lelo surtout bino ba chaîne ezateka elamba boyoka nde boke bunda kuna te ba biloko na to tika ngo siko za makambo ya union fait la force bosangani yango epesa force donc ngazala mingi ya koloba te en tout cas na opesa no numéro na ngai nde bacontact eyali oyo aza na difficulté obengi vie fondozwi te obengi vie dombasi obengi vie garde vie sabi mavwango ozwi te vie sayo ozwi te mais banimero eza permanent oyo nabengaka nazwaka te banimero bapapi gena otya yango na congo mondial mpe baotya tolobela vie lokona azolobela vie azolobela biso na kati ya vie na congo mondial tozolobela yango Lionel Mayaka mpo akotya yango donc nga numéro nange eza pour na baétranger pardon pour na bato ya mosika na baétranger te donc numéro nange ya France eza 00 33 767 01 80 à la fin 43 na bandeli 00 33 767 01 80 43 à la fin. Owa linga benga ngo longo liga ba 0033 wana mutu ozali yawo. Oye bango donc voilà obiri vesa malo ba quelque chose na tima ba. D'accord, ngana suksa tango to seulement décision léger petite décision na gade ngana za na vice président to zana na anti c'est-à-dire na njili to zaka ne kolo moko besi njili voilà to zaka na parti moko parti njili voilà to beta ko quand tu vas retourner sur la colonie mafunda zanjilwa za musinjili so batunyo a musinjili territoire nini o te biso territoire quartier 7 territoire babala nini opesi quartier opesi nini etumba nga komba na ngeza na kubunda beaucoup plus pour na buzoba wana to abesinjili ngana za komba na ngeza lomi ya tant to kola ki bakulutu ba vie sami ba vie fondroba ibisa biso makamu bale boma mokilo bimba mengana la musa wa ikoma 5 boma mokilomba o komba na ngana kozala wana na kubunda wana ezaki bakulutu ba biso likambo ya flanga na mwasi tozana ba komba mususu na bandeko na biso ya ba commune mususu bino bana ndiki bana na ka bino na bino te bala pe basi mususu mais tellement bolingoza tellement tokoli nazomona te que association match za équipe za lisibeza bardi tout na tiki concert za ikola lisibana keka concert na nini tozaki na nyoso na njili donc on avait tout na njili surtout bimiji tokeka pour resoma peut-être la na ville de zongi tozaki na nyoso na njili yango ne sala bongo donc association za te que poto panza njili keno ba sœur na surtout ba frère na so ba bala libanda ezala ka bino ka bala njili bino te soko bala mwana libanda memaye par alliance yepa komi njilwa donc eloka liboso yango wana komba na nga mibale aweza association matrimoniale te bon lokola rataka ko bala mwana ya njili lokola komi manjili mbali nga paza mwana soko ya banga bululu wana mboka nga bona sale parce que tayi kombo kingani tamsuzo biko mungaba bona pe ke mwasi abala na ngaba mbali mwana ngaba wa kende kuna buti minundo donc deuxième makama mbongo on a combat entre 10 20 tilikolo on est au tia to cibler vraiment njilwa nyonstu oya likolo na njilo ya C oya liaka RSA oya liaka azala a contribuer pour la njili na ye c'est-à-dire pour la njili na ye ata dui RSA na ye ata dui donc RSA a la besoin de force de la salaire minimum coûté mais salaire le plus bas oya bato ma wa za 250 230 440 ouais mais na 440 wana za capable on peut ça moins 10 na ye ya congestion na ye. Troisième combat dans la combat ya d'église 1000 njilwa 1000 églises 1000 problèmes 1000 nini awa église dans église njili
tozala église ndili bakoyi merci Célestin po tozala bataba maikari bataba buda bataba nani tokomi na combat mosusu swa na Congo ekomi ya Jésus contre Kimbangu donc yango tolingi bamindondo na te toza biso bataba église njili donc awa to bando ko éviter biloko ya ba église peut-être na ba vieux ba kondi parce que ngana za petit tozala vieux salut m'avoir mbuta tiko c'est là to la vieux salut m'avoir mon kondi na vieux chaplain nga na zape moi ba kolutu basalinga moi eloko na djuma petit grade donc combat na biso église kota makasi na makambo ti o assemble na pevalongo continue pevalongo la missionnaire continue la mission nani a continue na nani. Deuxième combat na ngai. Troisième combat na nga eza simple. Parti politique awa de tous un parti politique ka moko parti njili maboko pona mukolo mwana njili oya biso ya diaspora ozala besoin parce que batamaye les bazalia wa tola batino ozala besoin comme ne poser les unes linga ye député kaka ya njili ko ozala besoin za député njili akoya ko sola vie na posa na za député na za bona za boye to gouvernement to sola bon biso to délégué c'est les la ndenge na biso awa na besinjili na parti na biso qui besinjili voilà. Dernièrement na sola kina likambi ya mutu nanga tuzaka pe bienga na ye za nani o ya député nani o ya kuma ministre ya information na Jolino to za la mingi na makamba madilo ta to kola na madilo biso no ba viemba ki malauka ba ni tout ezala ki ote Jolino d'abord avant comme mutu ya ba biloko na bango ya parti politique aza d'abord njilwa ce qui a contribué en tant que njilwa aza le bienvenu. Donc bakulutu baza bakuzala toujours très prudent pour envoyer baki ayeli biso ba biloko ba a récupérer njilité pas contre la parti politique d'ailleurs non et aussi maté non. Deuxième combat. Troisième combat, je crois que ça a tout ça ni matrimonial. Quatrième. So comme la souka kutu. Tu vas le voir. So la cinquième. C'est qu'il y a des bizamita. Le bas. Mario Pesio Chip. Kata. La personne ne va pas avier Samuel Avouanga. Bon, ben numéro d'anglais a beaucoup plus au béni pas avier Fondro. À partir avier Fondro, parce que ah, Bissot Tozali, ils sont vraiment très organisé. Non. Mutamtaza na rôle là. Tozan na rôle il y a c'est les unes comme un garçon de médias. Aza mutu ya ba média chargé en communication tout yende mtazali chargé à communication et puis azanga monté adjoint na ye Jano de Jano Siatoule za Siatoula mutu bazana Selezino na chargé à communication mais ba koza pe sous na besoin ya ba njilo mususu misali ze belé na njili ya osala donc ba médecin tout ça donc c'est belé. Mais pour le moment, dans mon Nasukawa, j'ai Salut ma voix. Azo Dongolanga, donc on a pas parole de ça. Bon, Bandegonio sur de par le monde, Bambote, il y a trop. Kambotoza Nangwawa, Bomoko. Logotozo Senga, Bomoko. Bana Njili. Tozonga ndenge tozakana bane 80 oyezaki likambo ekwei ya njilwa partout njilwa azali ekomi problème na ye eloko tozosenga yango lelo oyo tozotambola soki okomi njili oleli njili oyo biso tokoli nango njili oyo biso toyebaki etikali so njili wana na mawa na soni tuze belé toyokana tokoma bomoko tolakisa keno komino wana ya njili leta te mutu atongi yango komino ya njili etongami na banjilwa yango lelo to reprendre komino na biso en main biso moko tojongela po tolakisa sikoyo ke développement ya ville ya Kinshasa il faut ebanda na njili
po ezalaka na njili yango kaka naza kosenga ozala nani ozalaka na probleme na mutu longola probleme wana lelo awa tolobela njili voilà yango wana kaka naza kosenga encouragement na bandeko nyonso esika nyonso ozali lala lota njili lamuka kanisa njili po totambusa njili mpe eyoka na sango njili mpe biso mpe tozala na makambo ya kosala keno totindi bien na biso intel botia ye député il faut biso moko bana njili sikoyo togere njili na biso voilà yango nazalaki nango ya koloba makambo ezali ebele ya kosala programme nyonso ekopesama le 7 ndenge tokobandela ekozala mpe vote à l'unanimité soki tolobi par exemple tobanda na banzela to kolongola bainsalubrité ainsi de suite bao bakoya balobi te tobanda na bekole donc makambo ya biso ekozala vote à l'unanimité totie projet wana en marche donc makambo ya dictature eza te ezali ya biso nyonso bana njili mwana njili nyonso oyo même aza na kosukosu akosola voilà aza concerné mutu tokotika mutu te yango kaka nazalaki nango na commenté donc rendez-vous le 7 mai bana njili programme ekopesamela bino dimanche prochain na soki kaka wana boboto na bolingo na bondeko na bino banso au revoir wana ezalaki bwa ya Sami Mavanga de Miguel. Merci, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, partout vous avez à travers le monde. Vous avez vu aujourd'hui la Njili ndenge to sangani boyoki maloba ya vie Sami Mavanga maloba ya Mutuya boyoki maloba ya Papa Ndombasi maloba ya Mutuya yekuta telemeni mingi awe ekolo ezate ekolo na zoto apesi Njili ya secteur nini secteur 13 vie sayo oza mu ekolo ni ngaza musinjili secteur no secteur na territoire na biso za quartier 13 voilà donc ndenge ezalaka en tout cas biso wana kati boyoka makanisa bato awa ba inime bazate ka bazala ba imeka bazaleo donc tosengi na ba mama surtout ba tata ba jeune en tout cas tamu yangoyo ndo ba tamu yango likamula na tamu na yango tamu yangoyo eza atekene okena bandana okena na lemba mabengani yote c'est le moment pour moi naza bosono na kelera ndaka vindo mbasi na kolia na kobeta kongo chez moi parce que je vais pas aller manger chez quelqu'un que je connais dans la rue parce que pour à travers musique ou politique na ibara ina kende kuna na la sécurité na okena ndaka vie fondo na beti so comprendre donc mingi ya lobezalité na ngana lobaka ya wana bolanda biso mingi na tolobi la vie pas papi ken bolanda biso kuna surtout vraiment maison mère bolanda biso kuna bolanda biso na Congo mondial c'est les kilomètres de 6.tv donc ndeto zali awa ba contact bozuli ya ba contact pour makambo invitation etambo na WhatsApp poto yebi ndako mutu moko te mais tozala besoin ba numéro na bino tango zo sola moninga sala tu wa dere na kati ya groupe ya WhatsApp ya Njili Bankoi betiga Aden on association de diaspora njiloise Njili Bankoi en tout cas tozaka na groupe à WhatsApp mokote et ça maman ebele mais bozwa ba nouvelle tout ndenga bien ngana lobeka en tant que porte-parole na PCP porte-parole na ministère ça toute la place azali pour je moi contre état na PCP moté na PCP président Champlain moté puis na PCP ba membre nyoso moté vieux ça ba ladi bisala na PCP ba moté tozana bibembe na Njili lelo na moni ke bembe ya mama na nzama le konzo ya bevala de ngindu bakundaki yango samedi lokola Njili Bankoi na juna no ba la izana no na kacha ba projet poto ba na ba préparatif à makambo soki bo uti bembe bo ya l'association Willy Lusala c'est Angélique moi la père John na quartier 7 akofaki wana to yebi obiso to yebi na quartier 2 na quartier 1 na quartier 13 na 6 na 9 to yebite banani bakufa ikuna mukona parce que biso to yepo na makambo wana pona ka capacité to yepe pona bisengo na le kamombo ko osengi obeti kokoko na Njili biso besi Njili to ndima eyu alors nazala mingi olobate les appels autokoma les akoti kwa ngangu yona koti
Donc voilà. Bonjour à tous. Président, le voilà masque peut ça bonjour, peut nous valider pour battre maintenant filmer madame. La communauté na bengi pe na zuete fondo na to social kay Azali. Bon, solo les pays siko yo donc bon na komi je pense que le secrétaire de la salle de moi a réussi à ce que tout ça qui na banque donc quand ils ont déjà ouvert côté wana société de société na kozonga lobby mardi pour tous fournir sa compte sur internet. Oui, nous tout pas y azali donc alors on a besoin de que ce qui donc à quelqu'un sur internet donc ngalo reçoit ba papier lobby samedi samedi il y a les 7 dimanche réunion pour nous la réunion de dimanche pour nettoyer ce qu'il faudra que tout le monde batte les 7 mais côté compte il y a l'association il est déjà OK. Donc, c'est que, et tu as des cas, donc, tu es invité partout, il y a belé pour ce que nous voulons faire avec cette association. Mais nous avons association pour développer une gîte. Pour développer une gîte, il faut arrêter de canalisation ce qui n'est il faut qu'on arrête nous surtout donc puis sauf tout ça l'effort de réunir mbongo et coquille to benga bato bakoko aider biso baya ko aider biso to reconstruire une ville tu as besoin mbongo ya l'état parce que tu as l'état biso tu as biso moko privé donc tu as l'état biso moko donc tu as mbongo ya bato no société donc faut mbongo za ya bana njili donc bana njili partout où pas bino bozali Boya. Nous avons un numéro de compte internet samedi le 7. Cette main. Le 7 mai, dans Montreuil. Donc, bon, tu as lundi, sur internet, on a coordonné sur le réseau. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, conseiller que vous suivre l'émission, il y a Papi Gain et puis Congo mondial donc il y a publié ma caméra biso il y a côté Congo mondial na Congo mondial donc il y a publié ma caméra biso bango bon publier ma caméra biso donc au Papi Gain to lobe la vie voilà le qu'on appelle Njili toujours ko luka to lobe la vie donc il y a pas ya mon lobby ya to lobe la vie voilà merci. Bon.